Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Borax, Yanimos. Cercle musique, Lombier. Mutualité Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bana Saint-Paul et papa, Ofleur, Okunga. Biso Bana Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi na balandi nyonso ya Radio Lisanga moko mwalelo mokolo mwa mardi 29 janvier 2013 tokutani lisusu na nzela Radio Lisanga po tokabola ngongo ya motuya ndenge ya bomesano bokolokeza bino Yesu kitenge nde toza na bino de 19h à 20h po tosola na bino maimanso o mazali na motuya oyo toyebi ete tokabolaka beboye po tokoba na bomoi yango wana topesaka longonia na baibanso balandaka biso na Radio Lisanga to bosanaka te ya biso Joel na Amsterdam Zuid kuna azali nde na poste na ya radio alandaka biso na FM penza na kati nguma Amsterdam pamba te bazali na kati nguma Amsterdam to na ndinga bakolanda biso na baposte na bango ya radio na FM lokola Joel na Amsterdam Zuid pe basusu na nzela ya we ndenge bolandaka biso esika nyonso bozwami po etokanisi Shadrach Mukalenga na nzela internet kilo pe siko dwami to kanisi pe Fredi na Peldon tobo sanite to yokaki pe basango ya mama Eli kuna na dre kuna na mboka France yepe akokpa biso na nzela ya we kulanda Radio Lisanga solo to tondi bino nyonso bo tondi mingi ndeto Yesu na pokwa lelo poto kanisa maimanso makoleka na ndinga na biso tozali tosalaka beboye poto tala maimakoleka na mboka Pays-Bas oyo ezalaki na ntina poto kabolango pe makoleka na mboka République démocratique du Congo pe lokola onyoso ezala ndinga na biso etali biso pamba te kosalaka lolenge wana nde kosunga biso poto eba ntina ya bomoto na biso ntina toyaki na bomo oyo nde tokanisaka baebanso oyo bakokweya ba victime ya oppression ya ba violation ya ba droits humains na ba régime ya oppression na usage démesuré ya monopole ya violence oyo l'État zanango na police na armée tolo banyoso wana nde to tiaka bango ya makanisi pamba te Radio Lisanga ezali radio oyo ezali moko ya activité ya Fondation Lisanga Point de soutien congolais Stichting Lisanga Congolais Standpunt to ali wana pona ko tala ete bato badroit na bango za respecter bato bakoka ko vivre na ndenge ya bomoto awa mboka Pays-Bas makamatali mikanda mabato to matali intégration to participation na kati ya société eza makambo ya mosala to oyo nyonso moto akozala nango na mposa kozala po atia bomoi na kimia epe oyo etali mboka République démocratique du Congo
na côté social économie pe côté politique tosungaka ezala ba organisation bazali kuna baza na posa lisungi to population bango moko directement nde na baaktivité ya fondation Lisanga tosaka pe boye. Radio Lisanga nde yaka moko na baaktivité pona kotambusa basango kotalisa ete esengeli bato ba yeba lolenge kani bakomi simba bango moko na makambo na bango nde yango ezalaka malamu mingi bato bayeba pe makambo oyo mazali koleka na nzinga na bango oyo etali bango mingi nde tosaka beboye po bayebanso oyo baza na makoki ya komilobela te neti bao nyonso oyo bakokufaka na mikolo nyonso na guerre na est na mboka République démocratique du Congo ndenge toyebi bakokoka esu kotanga bango te po bakokufa ebele te na mokolo mwa lelo tozali basasi ebomaka be kuna pe na bao nyonso bakokweya bavictime mingi bamama na baviole oyo ekosalema kuna na este to ti bango lelo lisusu na makanisi na ndenge ya bomesano bango baza na makoki te ya komilobela na makambo ekokwela bango tike ete biso tolobela bango boye po ete oyo nyonso akomona ete akokoka kosala likambo mpona kosunga na basituation oyo azangisa te koteleme mpe akoka kosala yango pamba te efandeli oyo biso tofandeli boye tozali kotala te na bomoi ba biso ekolo oyo moto azali nango po tolobe te oyo azali ndeko po tolobela ye mingi soki totali bongo tokomona tokokweya penza na libungi monene pamba te bato ya mboka République démocratique du Congo mingi tosila kosala na exemple moko kaka ya mabala bato bakobalana ya kote boye na kote mosusu ebana oyo bakobotama wana bazali kasi ekolo nini mosusu akoloba ete biso otalaka kote tata mwana ye kote ekolo ya tata kasi ayi mpe na oyo ekolo ya mama mpe susu na kati na ye mpo akoloba ete papa na ngai nde auti boye nde nga nazali kasi mama na ngai auti kote boye soki mpe akei kote ya bamama na ye bakoba mpe mwana biso aye bakoyambe mpe lokola bakoba te yo bima akende mpo yo ye ekolo mosusu toyi biso banso bakongole yango wana tolobelaka oyo nyonso akokweya na mbeba na makambo mabe oyo ndenge tolobaki ya bokonzi oyo esalaka be oppression na bato po na tango tokolobela bango te na soki baye na makoki ya komilobela te soki mpe kweli biso tozela te basusu oyo baye na makoki ya koloba balobela biso ye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Il faut montrer que le peuple congolais est un peuple honnête. Il n'y a plus d'inconnus au Congo. Il n'y a plus de Bakongo ou de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser. Ils ont voulu diviser les Bakongo et les Bangala. Ils ont voulu diviser Kasavubu et Lumumba. Et nous prouvons à tous ces gens que nous sommes aujourd'hui unis. Et nous allons sauvegarder notre unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Nous voulons confier aujourd'hui les commandements
aux Congolais, dans l'armée, dans l'administration, dans la police, tous les postes de direction. Et les Européens qui resteront avec nous seront de simples conseillers. Et nous voulons que ces dirigeants assument leurs fonctions avec confiance, avec compétence, avec patriotisme. Et tout Congolais, que l'histoire Kassavo Lumumba, qui ne veut pas travailler pour la cause nationale, nous devons l'écarter. Nous voulons des gens honnêtes, des gens qui travaillent pour la patrie. Nous voulons que dans quelques mois on dise vraiment le Congo est un pays libre. Et celui qui est nommé aujourd'hui notre commissaire en chef ou le commandant de la force publique, même s'il ne connaît pas le français, il va parler à Swahili ou à Lingala. Nous avons notre flamand national. Balandi Radio Lisanga tozali kokoba na Radio Lisanga tokobanda na koyebisa bino ete reine ya Pays-Bas, reine Béatrice bosi koyeba ye alobi ete abendani na ye atiki kiti na bokonzi nde kobanda mokolo mwa 30 avril ekoleka na mwana na ye ya mobali Willem Alexander. Moko mwalobi nde balekisaki vidéo ya discours na yango wana oyo ezalaki déjà enregistré avant-hier kuna na palais babombaki yango secrètement po balekisa lobi kasi bato pe mingi toyebaki kodevine ete azozwa distance na trône nde alobaki bambula nyonso ezalaki aye kokanisa soki akosala yango mpe soki kozala na ntango nini amonaki ete mbula oyo nde ekpeyaki malamu mpona ntina mibale ya liboso na mikolo mike awa azali kokokisa 75 ans donc 75 ans epe na mbula oyo royaume oyo oyo ezali oyo awa ekokokisa 200 ans yango wana na batino mibale amonaki asala yango a créé événement a doit abendana na kiti na bokonzi ndenge elobamaki liboso mwana ye Willem Alexander nde mutu akokoma roi le 30 avril nde bakosala cérémonie ye reine Béatrice alobi ete alingi esala makasi mingi te po dépense kende mingi te na lenge ope boyebi mokili ndenge bozali awa pe likambo na lomea ekosalaka nanu kaka pe mwa mpasi nde toyebi Maxima oyo princesse ya kokoba sikoyo lokola reine ekozala mpe sikoyo mwana bango princesse Amalia oyo sikoyo na 9 ans nde bakomatisa ye sikoyo pene na kiti na bokonzi pamba te ye nde azali moto oyo akoki ye nde azali mwana oyo akoki kokitana na kiti na bokonzi na tata na ye ndenge constitution ya mboka Pays-Bas elobi lobami boye nde sikoyo esili koyeba mete ye reine Béatrice atondi botondi mingi na bato bamboka Pays-Bas na ndenge basilaki kondima ye na bambula nyonso azala reine atondi bango botondi mingi alobi ete ye mpenza atiki akabwani na peuple te kasi akotikala ebe kozala na peuple na lolenge oyo esengeli ezali bokabwani te tolobaka nde tolobaka lingala ete asundoli na ye bato mpo abendani na kiti na bokonzi ezali lolenge wana te tolingaki toyesa bino mpe boye pamba te basusu
basili mpe komona banda lobi bilili ezali koleka te mokolo ya lelo bakolobelaka be yango mpo toloba mpe boye na bokuse toyeba mayema koleka awa na lolenge kani makambo yango mazaleli. Tokoyeba ete na bambulu ekoya kobana mbula oyo ekolanda ekosala ete mokolo mwa rene oyo fete ya rene ezalaka oyo ekobongwana oyo babengi Koninginnedag ekozala susu te ekokoma nde Koningsdag ekoma ekolongwa mokolo na rene ekoma mokolo mwa roi oyo mokolo mwa rene tosalaka yango awa ezalaka mokolo mwa 30 avril nde ezalaka bilulu mpe na wenze oyo ezalaka mpona bato banso ekozala sikoyo ekokoma kobanda mwa mbula mokoya mokolo mwa le 27 avril nde yango ekobanda sikoyo kosalema bongo na bilulu na wenze yango mpe ka lolenge wana ndenge eyebami nano banda sikoyo nde mpe tokaboli na bino boye. Totalaki mpe bipai na bipai na ndenge ya sango oyo ekweyaki bato basusu mpe bauti mboka ya République démocratique du Congo bataki babi likambo oyo na ndenge ekweyeli boye esengeleki mpe kobenda mwa mateya moke na kati wana mpo kotalisa ete bokonzi ata soki ezali elengi mingi kasi moto mpe akoki koyeba ete ezali mpe na suka na bokonzi ezali kaka liwa ya moto te mpo bomoni rene soki atiki akwaki na ye mpe kokoba mpo elobamaki ape liboso ete bambula mpe mileki kala makanisi mpe mizalaki na mbula nyonso soki akotika constitution moto ebloke ete kasi eza bomoto oyo tokomona mpasi na bapresident kaka baroi te barene te baempereur te bapresident kaka bamboka biso toti bakozala na courage wana te kibomoto nde kozanga bango mpo ata apoli na baelection andima ete na bimi peuple aponi moto mosusu to mpe constitution soki esukisaki ye andima aloba ete constitution oyo soki tosalaki yango biso banso to nayaki kokuta bato mpe basalaki yango lokola nga kibomoto esukisi nga nakei kasi baza koluka ebe corruption fraude babongola basala ete bafande be wana bafande be te baya kaka kolongola bango na makasi na soni mpo mao eza te na soni ya komona ete moto ya telemaki alobaki ete yenda ayiki mpiko akolongwa lokola tokoloba nini mbwa oyo bakobengana na mabanga oyo bamoni ye azali na rage toloba nini yango tolobaki ete soki ezalaki na mwa liteya ya kobenda awa tokosuka ebe wana mpo toloba ete ebendami. Bandeko balandi radio lisanga tozali pe na sango mosusu tongai toyesa bino lokola tozalaki deja kote boye ya makambo oyo makoleka na mboka Pays-Bas ngaki mpe toyebisa bino ete test oyo esalemaka awa na bana ya fin école primaire baoyo ya groupe 8 groupe 8 ndenge elobamaka na néerlandais so bakomi na kelasi ya suka école primaire basalaka sito toutes mpona ekoka kotalisa niveau na bango nini oyo bakokende na école secondaire tosi koka mokomo lelo ete sito toutes wana ezali sikoyo na balabala soki tolobi na balabala ingoloba ete toyoki elobami sango mpanzami awo ete bati yango na site oyo ya marktplatz.nl kuna bazali koteke yango na prima ngondo bati yango kuna bakoteka yango 450 € moto ati eyebani te kasi mosusu alukaki koyeba soki mpenza makambo mai kuna mai makambo mpenza masolo
nde atwaki bafoto nango batindelaki ye ekendeki na NRC Handelsblad, donc journal oyo ya NRC ya Pays-Bas. Kuna nde basalaki kotia mpona kotalisa ete tala yango oyo kasi babombaki makambo masusu. Oyo batiaki ezalaki question ezalaki ya kategorie ya langue. Nde batiaki yango soki otangi okomona lolenge nini batielaki yango bati bakotuna bana soki moyo ezali na lolenge oyo soki ezali malamu to imabe. Kote ya baye basalisaka sito tutsu wana po yango eza penza nde tokoloba kwa fuite esalemi kuna tutsu yango ekosalema nde poso moko ya kote ya baye basalisaka yango basilaki mpe kotunama lolenge kani esali boye bato bamona ebe likambo na boye likambo bato bakozela te mpe na bamboka oyo tozali tomona ebe likambo na boye nde bango basali réaction ya koloba ete ezali mpe kokamwa komona boye bakamata sito babwaka ngo ebe boye. Kasi balobi ete mwana oyo o parana ya koluka ete asalisa ye makambo na boye toloba ete kosombela ye test oyo boye ekozala malamu te mpo sito tutsi oyo ezali eloko etalaka ebe niveau ya mwana soki mwana akokende na niveau nini na ekole secondaire eza examen te soki osombeli yango mwana oboye ye asali yango na lolenge wana ekoki kopesa ye resultat moko likolo mingi oyo ekotinda etake niveau moko likolo ya kokoka yango mpe kuna te ekozala nango mpe malamu te mpona mwana na yo akozala na esengo te kuna akokende mpo akomimona te na kati na kelasi na niveau ya likolo mingi oyo ya akokende kopelela wana. Yango mpe tolobaki tokabola na baye ya Radio Lisanga ne bokolanda biso mpo bomona boyeba lolenge kani makambo bakoleke boye ndenge mpe tosalaka soki toye na mwa ntango soki tolobi likambo boye totalaka mpe susu lolenge kani biso moko mpe po toyeba tyaku te ndenge mpe tokomonelaka makambo yango nde tokoyebisa bino na Radio Lisanga wete tokokamwa mpe komona ete baye basimbi makambo masito tutsu wana lolenge na bango ya koreagir ebe na bopete boye nyonso tu. Tokoki omituna soki oyo yini likambo na corruption te oyo esalemi boye po ete tutsu oyo ebima libanda po bamituni te esali ndenge nini eyi na moto te ayi corrompu oyo asali yango ebima boye esengeli basala bankete minene mpona koyeba mpe kotika yango boye ezali mpe su mabe esengeleki baluka kobloke yango mpo toyebi te soki eyi na baparent misusu oyo bakanisi malamu te baluka kosomba yango ekobota mpe eloko babengaka concurrence déloyale na kati na bana mpo bana basusu se prepare malamu basali na bango exercice na ndenge longo bani bayekoli batangi bambula nyonso oyo baye kosala ebeboye na ba oyo batiki ete baboti na bango bakoka kosomba tutsu oyo test oyo ekozala malamu te. Yango mpe tokokamwa komona ete soki makambo oyo masalemaki na bamboka lokwa ya biso balingaki mbala moko kotia na doute na likambo na enseignement okebi mpe te soki etikali mpe boye bakoti na doute na nsima na bacertificat ekole primaire oyo ekobima na ntango wana mpo akoyeba ete toyebi te soki mpe bana yango wana basalaki makambo na bango na ndenge elongo banaki kasi tokoyebisa bino likambo na sito tutsi ezalaka nango oblige mpe na baekole basala yango te baekole bango mongo nde baponaka soki bakosala yango to soki bakosala yango te kasi mingi tomonaki ete basalaka yango bao mpe basalaka te bakoluka na lolenge mosusu oyo bakoluka kosalisa
test na bana bango mpona kotalisa niveau nini oyo bakoyeba kotia bango kotinda bango na école secondaire ndenge ezalaka wana boyebi ete yango ezalaka na école secondaire na FMBO yango nde eza esalaka mbula mine na mwana yango eza mingi mwana koyekola mosala eza pe na eteni mosusu oyo mwana atangaka mingi mikanda ezali na hafu yango ezali mbula mitano yango eza sikoyo niveau ya mwa likolo oyo esalaka po soki tozongi na mwa nsima na FMBO wana mwana soki asisi yango na nsima mbula mine wana akendeke na MBO akokende mbala moko na MBO kuna sikoyo nde ake koyekola sikoyo métier ya niveau moyen oyo ya kotangana sikoyo soki mwana tango ya école primaire akendeki mbala moko na niveau ya hafu bon kosa sikoyo ete atanga mbula mitano kuna soki asisi akoki kokende na école supérieure na hogeschool ndenge balobaka awa soki niveau mosusu yango ezali nde ya likolo lisusu ya wana yango eza ya VVO wana nde eza mbula 6 soki mwana asali yango akoki mbala moko so asisi yango malamu kokota mbala moko na université kasi na kati na baniveau wana pe ndenge ezali ba misusu pe batangaka bakendeke likolo balongwaka na niveau soki asilisi yango akoti na mosusu asisi akoti na mosusu bakomaka pe likolo mingi koleka ezalaka nango likambo te ke mwana bomoi esuki ebe wana mpo basusu baka kolambuka na nsima soki bakotanga moni ale bakomi na ambition mingi bakomi kokende komata pe bamataka na bango bakomaka pe likolo mingi koleka toko baboye pamba te sito tout yango ezali nango test ya intelligence te elakisaka niveau intelligence bana baza nango te ezalaka mpona orientation na école secondaire donc elingi oloba ete yango ezali suka na bomoi na bana te toyebi pe likambo na langue ezalaka pe lie na culture donc bauti libanda babayaka mingi na bakpokoso na bana na bango mpona esala po likambo na langue wana eza kaka te bateste oyo bakestion bazotuna oyo eza lie na langue boye kasi ata pe oyo bazotuna oyo ya mathématique ya calcul ya orientation ya culture générale nyonso wana langue ezojoue rôle monene na kati oyo esalaka ete ndenge tote koloba heureusement eza nango eloko test intelligence te kasi esalaka pe mpasi na bana mingi bataka libanda komona bazwi niveau na se ezali te mpo bayima ele moke kasi eza ndenge toti koloba likambo na langue ndenge eza lie na culture na nsima ntango bayaka kokola mwa ndambo nde tobi mingi pe oyo basalaka kolongwa niveau komata ti kokoma na niveau likolo na kati na bango ezala pe mingi bana ya baboti oyo bauta libanda yango eza likambo ndenge tolobaki ya ko-encadre kaka bana malamu ete bakee liboso prepare mwana na yo asala nde baexercice yango eza likambo ya kozela pe kaka suka na ekole te mpona kosalela yango kasi ntango nyonso koyebaka makambo ya kelasi ekoleka ndenge nini kasi epekisi te na suka beboye pe kozwama baexercice mingi mpo eyi na baekole misusu mpenza mikolo nyonso bakofandelaka be baexercice yango ya sito tuti ya bambula eleka mpona kopesa bana likanisi ya koyeba makambo yango kuna soki yali ndenge nini soki bakokutana nango ndenge nini mpo bana baza deja na likanisi ndenge sito tuti epesamaka ndenge nini ezali mpo esala bango bastress mingi koleka te epe bazala mingi na confiance na makambo basi bayebi na niveau oyo ezali ya bango wana nde basalelaka yango lolenge wana kasi na lolenge ya kokende kosomba teste mpona kosala ndenge wana na mwana wana mabe mingi
to yepsi bino boye na radio Lisanga nde to zali kokoba na radio Lisanga ndenge ya bomesano tena ngonga ya 20h to koyebisa bino nano ete ndenge to ali boye awa na kati na peiba pe to fandi bosi komone ete ndenge tolobaki mokoma weekend awa batemperature kokoma olenge mosusu batemperature mamati mbula moko beteke baneige mabungi nde sikoyo bokili pe ebongbani ekomi na lolenge mosusu kasi atako batemperature ekomate kokende kokoma kati na 10 degré ezali pe na mopepo ekosala ekopesa ete koyoka oyo tokoyoka malili na nzoto hiver eza nango kaka esi nano te yango esengeli komibatela na lolenge koki pe mingi kobatela bana po bango bazali baesengeli koke na bango na ndenge longo bani oboko kezala bino yesu kitenge tozali kokoba na bino na radio Lisanga oyo esalemi na fondation Lisanga point de soutien congolais te na ngonga ya 20h kasi liboso ya biso kokima mbangu toko yoka nano loembo oyo ya SD Malaika SD Son d'Hiver loembo kitoko a beta awa oyo alakisa penza ete moto na mangala na kati na mboka o néerlandais kolobama asili pe kotia lokolo na ye pe atalisi ya biso culture ndenge nini pe ekoki kozala malamu mpona ba détente na bato SD Malaika SD Son d'Hiver longoni esika ozali losako na pesi na yo na libota mobimba yango oyo baile, chance, baile, 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 relaike, baile, 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 chance, baile, 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 relaike, baile, 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 chance, baile, 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 relaike, baile, 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 chance, baile, baile. J'ai fait un petit voyage à travers la Côte d'Ivoire. Arrivé à la surface, je rencontrais une fillette. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Petite Morena. Elle est belle, qu'elle est petite. Elle est mignonne. Les jours de son départ, nous avions les cœurs serrés. Arrivé à la surface, il s'est dit tout en pleurant. Pourquoi veux-tu partir? Partir et nous laisser. N'oublie pas notre promesse de l'amitié. J'ai fait un petit voyage à travers la Côte d'Ivoire. Arrivé à la
fasse pour te montrer que je t'aime? Mais que veux-tu que je fasse, Morena? Que veux-tu que je fasse, ma belle, pour te montrer que je t'aime, ma fille? Que veux-tu que je fasse? Si, na commisova. Ik ben gek op jou. Je hebt de mijne stek gelaten. Ik ben gek op jou. Waarom heb je zo gedaan? Ik ben gek op jou. Oh schatje, ik hou van jou. Ik ben gek op jou. Ai, 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 ai. Ik ben gek op jou. Yaka nonki nonki e moninga. Ik ben gek op jou. Nanzela hoyo ya sa. Ik ben gek op jou. Liefje, Ja? ik heb het niet in de steek gelaten. Maar de afstand tussen ons was te veel. Ooit zul je dit begrijpen. En ik hou nog steeds van jou. Dat was het kastje van de muur sturen. Ja, maar. Ha. Lifaki Muzika. SD Son Divers. Freddy Chilumba. My friend. Dat is goed. Dat is mooi. Vluchtelingwerk Amsterdam. Mevrouw Diana. Ja, ik ben trots op jullie. Ja. Ingenieur Mesa. Geef mij een beetje congas alsjeblieft. Ja. Ja, dat is goed. Valère Gizema. Yo le verra jamais forme. Mais propriété na yo. Les beaux gars. Georges Asana, Papa na Olivier, Anderson, DJK. Heba, 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 heba. Caramba! SOS, soliste. Vixe, abacaba. Na Almir Bouden. Pélagie, Bino Nadieu. Richie, ma petite. Vieux Ferrade, na Misfort. Dat is Lifaki Muzika. SD. Heba, heba, heba. Blow, 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 blow. Caramba! Ha! Liboso ya biso kosola na boku sepe mai tozalaki na ngongo ya kosola na bino na oyo etali mboka ya République démocratique du Congo. Tokoloba na bino likambo ya suko mitali mboka Pays-Bas oyo esi kokpe ebe na popo oyo tokoloba ete likambo oyo ya kinder pardon oyo esengelaki ete bapia pardon na bana ndenge toyesaki bino mpe na basanza oyo eleki ete gouvernement ekotaki sika oyo ekoteli na parlement oyo ya majorité ya sikoyo ezala mpe baparti mosusu oyo bai na kati na gouvernement te kasi mingi na bango baponaki ete bana oyo basi basali mbula mitano awa boye ete
atako mikanda baboyaki bango bano baboyi kopesa mikanda ya baparent na bango basi basali mbo ya mitano awa moyen ya kozongisa bango ezali te bakoka kopesa bango mikanda nde basili kotalisa sikoyo na Vluchtelingenwerk Nederland na Defense for Children ete makambo yango eza kokema malamu te mikanda yango ezali na bana ebele oyo bazali kozanga kokba yango nde bango balobi organisation mibale basili kotinda mokanda bakomi batindi mokanda na bango na bamembre oyo ya parlement mpona batalisa bango ete lolenge oyo bakosalela pardon wana esengeleki bapesa na bana ezali kokende malamu te bana ebele bakozanga kozwa yango mpo ete bato oyo ya deuxième chambre bamembre ya deuxième chambre bakoka kotala likambo yango malamu babisino te ekotikala ebeboye likambo oyo balobi oyo bati accord na bapapier kasi na réalité boye ekosala eloko moko ya malonga te yango ezalaki likambo nde tolobaki mpona bapesa bana oyo ya baparent barejetaki bademandeur d'asile na bango bana oyo ya baparent oyo donc yango ezali bana oyo babotami après rejet ya demandeur d'asile ya demande d'asile ya baparent donc ntango baparent basi basengi asile basi barejete bango siko bana na baye kobotama na bana oyo baparent na bango na service ya immigration awa ntango ya procédure na bango asile service ya immigration azalaki na badoute na identité ya baparent yango wana epe baétranger oyo bazali bango moko baya bango moko oyo baza sikoyo na 18 ans 19 ans na 20 ans donc mingi bato na bagroupe wana oyo misato etangami awo nde bakokweya mingi bakokoso mpona bakoka kosunga bango yango wana oyo ezali signal epesami na parlement pamba te bango nde basalaki majorité ya mpona ya koloba ete mokano ekweya mpona kosunga bana kasi na ntango lisungi yango ekokweya malamu te nde esengeleki kozongela kotela yango ndenge makambo esengeli ekende boye nde tolingaki tozongela wana mpona kolobela yango mpo toyebi ete mingi bauti libanda soki bazali mpe kokwe na basituation ya boye oyo esengeleki batala likambo ya mikanda na bango na ntina na bana ya pardon kopesa na bana soki bamoni ete yango ekendeki malamu te esengeli batia matoi na bango malamu mingi na masolo oyo ekoleka mikolo oyo na mboka oyo pamba te ekoki osala ete bato ya politike oyo batelemelaki likambo oyo batelemela yango lisusu mpo ya kopesa makambo na ndenge longobani na ndenge bato nyonso bakozelela ete bopesi pardon ezala mpe pardon tokei sikoyo na makambo matali mboka ya République démocratique du Congo toyebi yango ete kuna likambo na mpasi monene ezali likambo ya bitumba ebeboye ekokoba nano esili te nde esengeli biso mpe tobunda betumba te tokolonga tokobanda nano na likambo ya kimoyibi eleki na mboka ya République démocratique du Congo bokobana ngai mboka nini bayibaka te miyibi bayi esika nyonso etali mpe kimoyibi eleki basusu soki wapi soki mpe na Afrique du Sud kimoyibi mpe ezali mpe totenga Afrique du Sud topesi mbote na baleopard na biso atako bazongi na ndako kasi yango ezali suka na bomoi te babetaki ndembo bazalaki omoi kuna esengeli totala nde na mbala ya nsima
ndenge nini tokosala makambo yango malamu yango etala ebe soki bakambi bai malamu mpo bakoyeba eloko nini esengeli mpona bato. Kimoyibi ezali esika nyonso bokoba na ngai boye ma oyo nakoyebisa bino ya République démocratique du Congo. Kimoyibi oyo eleki oyo esengeleki mpenza kotala yango na toyebi te soki na miso mbale mpo bato bakotala yango na miso mbale yango ekoleka be koleka na miso mine ndenge balobaka. Kimoyibi oyo esengeleki batala yango na miso mine na yebi te so basu bakolanda bayebi bambwa balobaka bambwa miso mine wana bazalaka esengeleki bazwa bango batia bango na bagarde moyen te. Na Katanga bayebi lisusu bakable na haute tension kuna ekoti pena na molili na likasi bututu kokamo ezali na eteni moneno ya commune ya Kikula kuna na ville ya Likasi na Katanga oyo efandi banda mokolo mwa dimanche oyo moleki 27 janvier na molili mwinda mozali te, courant mozali te, électricité mozali te. 1600 mètres ya câble ya câble électrique baibi yango na ligne ya haute tension na ville wana oyo ezali mbala mibale esalemi na poso moko. Nde yango tokoba boye kimoyibi oyo ya koyiba basinga na courant te na haute tension ya solo na Congo peze ekolakisa ete kimoyibi ipenza ya makasi. Kimoyibi kuna penza ya makasi eza kutu deja na baindustrie ya minene kuna eza la cimenterie ya Katanga ata ba petites et moyennes entreprises basi koloba ete babandi kosala ba perte na ba entreprise na bango. Pasi oyo penza esengeleki komituna lolenge kani kimoyibi boye oyo makasi boye oyo toki na ye bourgmestre ya commune ya Kikula alobi eza au total 3600 mètres ya câble électrique ya haute tension nde bayibi na moins d'une semaine. Oye kosala ete bato bakweya na molili na ba activité commerciale pe ezozala bloqué énergie électrique eza te. Oyo ezalika monene toyebi yango kuna pe eza confirmé na société nationale d'électricité SNEL ete baentreprise nyonso baentreprise minière nyonso kuna ejwaka efonctionnaka na ligne wana te. Toloba ezofonctionne te bao efonctionnaka na ligne wana ezofonctionne te. Donc baentreprise minière nyonso oyo efonctionnaka na ligne wana oyo ndenge bayibi câble électrique wana courant ezosala su te ezofonctionne su te. Yango tolingaki toloba likambo na moyibi na mboka ya République démocratique du Congo ezalika monene.
tokoki okende pai tozonga epai kasi kimoyibi oyo soki ezali kokoma te monene makasi boye ezali po yango ezali te na likolo na mboka bato bayibi bavoi ya bato na baelection bakoyibaka basalaire ya bato bakoyiba nyonso nde bomoni kuna bayibaka ta babeton ya bâtiment soki balingi badétruire bâtiment awa il faut kofuta bato baya kodétruire bâtiment s'il faut kodétruire mpona kosalela mosusu kuna so oyebisi bato kaka bakoya babeton ezobima kuna na kati oyo ezomona ezokende basusu bakoloba pasi yango mpe soki mpe bakambi bazosunga te bazosunga ebe baposhe na bango na mabumu na bango moko nde ezobota makambo yango bokomona moye bazwa bamesure ya malonga mpona kobundisa bokono oyo ezali te eza te baza na temps wana te mpo bango bazokanisa mpe batia energie na bango na koyiba bisika mpe bango bazali mpo bafanda bakoba na bomo oyo bayi nango wana kimoyibi eleki soki tobandaki koba boye kimoyibi oyo ezali kobanda na songe ya leta na bapapier na babulletin ya vote manipulation ya baresultat ya bachiffre corruption ya baparlementaire mpo bavote baloi oyo eza ya kotengama koyiba mpe mabele na population koya na mandoki mpona kobenga na bakolo mabele koyiba bango mabele koyiba bomoi na bato na mandoki na bitumba koyiba bomwasi na viol kimoyibi eleki na mboka ya République démocratique du Congo impasi nde boyoki esika na esika ete kuna ezali na baye bakendeki kokutana esengeleki basini accord ya paix mpona est ya République démocratique du Congo ba oyo bati bango na mituna bamboka oyo ya Uganda, Rwanda, République démocratique du Congo bakomaki lisusu te na kosigne accord bapusi yango musika pamba te tokoyebisa bino likambo na baintere nde moto ezali koboma wana oyo kimoyibi eleki na mboka ya République démocratique du Congo moto nyonso alingi ayiba na moto ayi na mboka na moto ayi libanda na mboka ebeki moyibi yango tokoyebisa bino boye oyo boyoki ezala bino esuki tenge pokwa elamo kasi botelema esengeli kobunda be tumba oyo mpona kolongwa na kimoyibi oyo na mboka ya République démocratique du Congo. Kwiza chababubu munuku fama jono kwiza chababubu epen bakenda ntobele ye pen pesa mun chocho tala joba bakala yan ka kudia pepe na kwanga ban chocho kala minga na bwala yan ka kudia pepe na kwanga piento vete tapele jodo la me mankuru mandia Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotso, la guerre peut moyer beau chercher vos soros. Yizatara, tata, tengo mwanga trema sir frenza tumpa kuba limbani, komanda kafua mena kuda kwani mutu. Beto ba militaire, muntu sakana, tu cubri cueto.
Moga pepe, muyinga kanga kwe. Moga pepe, muyinga kanga kwe. Makele pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makele pas, de 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand. J'ai tué anglais, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'accueille pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. M'accueille pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Bichangi, mon chéri, oh, il est cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, patatras, cadavre. Ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre. Ton grand-père est cadavre. Ton père est cadavre. Tes enfants cadavre. Les rois cadavre. Les reines cadavre. Les empereurs cadavre. Tous les présidents cadavre. Les ministres cadavres, les gardes-corps cadavres, les motards cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavre, ton deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, musique globe cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même cadavre, Makele pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, Makele pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré.